Bisi kanyo sobozwami ba fidèle ya info lingala batata ba mabande kombote na bino nyonso to fongo la journal le pona ko sabino ke na ndenge kaka ezalaki prévu rentrée parlementaire na Assemblée nationale mercredi 15 septembre et pas wapi cérémonie ezalaki marqué na discours ya président Christophe Mboso na chambre haute ya parlement pe rentrée ezalaki effective na bokambami ya président Modeste Bati Lukwe Tokene bongo na primature pour le sabino que le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde azalaki mardi 14 septembre na Itinjili pour na lancer ba épreuve et évaluation et enseignement technique. Héritier Mapinde Minadi na son reportage. Je voudrais juste adresser un mot d'encouragement. Et qui na présence ya madame la ministre ya formation professionnelle PMD Antoinette Kipulu Kabenga ba honorable député nationaux pe provinciaux ba membre ya gouvernement central ba membre exécutif provincial ya ville province ya Kinshasa bourgmestre ya commune ya Njili ba ambassadeur ba partenaire ya secteur ya formation professionnelle ba membre ya sécurité to monaki commissaire provincial ya la police ya ville province ya Kinshasa na ba membre ya cabinet ya chef de l'État. Na mot de circonstance na ye, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a ebaki libosoko encouragé 15 600 candidats. Il y a première édition, il y a épreuve, il y a fin de cycle, il y a formation technique et professionnelle oyo à travers République démocratique du Congo Mobimba. Atalisa kili susundenge ezalaki honneur ponaye ya kokitana itinjili oyo et pas wapi a sepela qui a adressé mot ya encouragement et pas il y a 1050 candidats oyo a profité pour na kosenga na bango batelema pour République démocratique du Congo azana bosenga na bango ezala basito mibali kasi azali mingi na posa ya komona ba congolais oyo bazali formé pe itile pour na kotonga mboka lelo ezali occasion moko ya malamu ya kolakisa na mokili mobimba mingi penza na République démocratique du Congo sans ya formation professionnelle pe utile ya société pe utilité na yango na société na ba misala nyonso boyekoli oyo bokobanda kosala yango mikolo nyonso na ba vie ya ba kinois pe kinoise na lingaki na nzela na bino ko souhaiter bonne chance na 15 600 candidats à travers République démocratique du Congo mobimba oyo balekaki na ba épreuve lolenge moko na bino naza ko remercier ba formateur na bino oyo basalike bo affronter ba épreuve oyo po botonga ekolo na tondi lisusu botondi na ba partenaire oyo ba accompagner kibino mikolo nyonso na secteur oyo et pa wapi ezali secteur prioritaire ya gouvernement oyo ezako exécuter vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Élisée Bokumwanya Oazali, vice-ministre ya budget à clôturaki cérémonie jumelée ya année ya formation 2020-2021 puis 2021-2022 na direction générale ya école de finance. Héritier Mapine UP Francis Massia bazalaki wana. Cérémonie haute en couleur week-end de l'équipe à la direction générale de l'école nationale des finances. Bondi Melangay Kezalaki double événement, topé cérémonie jumelée. D'abord, Boeba Kezalaki clôture l'année à formation 2020-2021, puis à la fois ouverture y a nouvelle année de formation 2021-2022. Batubaya qui est belé à Kosakanate Andenge Nandenge, local ministre national des finances Nicolas Kazadi, puis batu Andenge Nandenge. Kasi parmi les invités, Boeba que tout le monde a qui présence remarquée avec un pacte pays idéologie, il y a vice-ministre et budget, moi Nambouk Élysée beaucoup moins. Intense cérémonie banda kitoko, boye ministre des finances, le quoi azalaki à l'honneur vu que l'école nationale des finances est rattachée à ministère naye à salaki mot d'ouverture ya milulu oyo et bongo tengwe koma kingonga ya remise ya ba diplôme na ba lauréat vice ministre budget excellence Élysée Bokumwana yepe a telema ki pona ko remettre avec un pacte pays idéologie ndenge bozali komona ba diplôme na ba lauréat ya mundia 36%. Si il faut fanatage ce sont Yengo, Yiko, Germaine, 112%.
milulu ekobaki kitoko boye pona kosukisa yango bondi melangai ke honneur epesamaki epai ya mwana mboka le vice-ministre ya budget Élisée Bokumwana bakisele le symbole de l'intelligence boyoka. Au nom des ministres des Finances qui a été appelé pour d'autres tâches et en mon nom propre, nous félicitons les lauréats de ce jour et nous leur souhaitons infructueuse poursuite des carrières au sein de leurs structures respectives. Pour clore mon mot, nous déclarons clos l'année académique 2020-2021 et par la même occasion, nous ouvrons l'année académique 2021-2022. Tangu tolobaka ke mayele pe bonya ezalaka na bakolo nango bokanisaka tokosaka botala moko na bango yeyo Élisée Bokumwana, le vice-ministre du budget boye. Le 15 septembre, Yamboula Nyonso Mokili Mobimbe célébrera journée internationale ya démocratie pour Namboula Oyo Oni Alobini Nibozo la réponse et pas ya Karine Bembebinda. Le 15 septembre, Yamboula Nyonso Mokili Mobimba et célébrera journée internationale ya démocratie pour Namboula Oyo et Sengeli Boyeba que balobeli lokola thème ko renforcer résilience démocratique liboso ya ba crise Oyo ezali koya pamba te crise ya Covid-19 et bendi ba défis sociaux politiques paix juridique na mokili mobimba bazali ko bunda ko zwa ba mesure pona ko bundisa yango nde esengeli ko continuer ko faire respecter état de droit ko battre la paix ko respecter ba normes internationales ba principes fondamentaux ya légalité pe ba droit ya ko kota na justice pona mbula oyo secrétaire général ya ba Nations Unies atei na mboka mobimba ba respecter pe ba protéger ba droit ya liberté d'expression, il y a presse, liberté d'information, liberté d'association, paix à réunion. Ba préoccupation na bamboka mingi na contexte ya Covid-19 ezali lokola ba mesure ya ko contrôler information, ya ko boto la batu liberté d'expression, paix liberté ya presse, ko kanga batu, ko landela pe ko nyokola ba opposant politique, ba journaliste, ba médecin pe ba professionnel ya santé pe lisusu ba report ya ba élection et benda kamindondo ebele pe ekoki ko matisa ba tension bo simba ke journée oyo etiamaki depuis 2007 na ONU ezalaka occasion pona ko examiner état ya démocratie na mokili. Cour constitutionnelle assiégé qui mardi 14 septembre 2021 na matière ya inconstitutionnalité pour na ba requête ya ndenge na ndenge domi bendelope héritier mapinde mi bazalaki wana. Nabokambe miye président na yango Dieudonné Kalouba Cour constitutionnelle basiéja qui na matière ya inconstitutionnalité pour na constatuer mokolo ya mardi 14 septembre 2021 na requête ya premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo na affaire ya Bukangalonzo bosimba ke requérant Augustin Matata Ponyo azali ko reprocher na bureau ya Sénat ke balongola ki ba immunité parlementaire na ye sans kopesa ye ba moyen de défense oyo esengeli. Pona mbala mosusu selon Augustin Matata Ponyo, Sénat a violé ba dispositif constitutionnel. Pona ba article na yango mingi penza, article 19 alinéa 3, article 61 alinéa 5. Oye pona avis ya cour constitutionnel, lokola ndenge ba convokaki Augustin Matata Ponyo, bosimba keye a sengaka sur séance pona ko permettre ye azala ba élément oyo esengeli enfin aye bana ko préparer ba moyen de défense na ye boyena sima ya ko étudier dossier oyo
Cour a déclaré ki yango recevable kasi ba déclaré yango non fondé. Ba affaire mosusu oyo ezalaki traité kaka na audience oyo ezalaki pe lisusu dossier ya honorable député provincial Mike Mukebai oyo a sollicitaki epai ya cour bayeba na ko revoir démarche oyo ezalaki unifié mikolo eleki epai ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa pona oyo etali balevé ya immunité parlementaire na ye pe ezalaki appuyé na plainte ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tini Ngobilambaka depuis le 8 mai 2021. Après avis ya procureur boye cour a se déclaré compétente pour constatuer na dossier oyo kasi ba juger requête ya honorable Mike Mukebai non fondée. Pona oyo etali requête ya regroupement AFDCA ya honorable président ya Sénat Modeste Batulukwebo oyo ba sollicitaki kolongola ba immunité parlementaire ya honorable Nenenkulu pe Olive Mudegereza respectivement pona ndenge ba dédoublaki regroupement AFDCA pe absence ya ba cotisation na bango na niveau ya parti boye na sima cour atalaki makambo oyo asangisaki ba dossier nyonso mibale pe a se déclaraki incompétente pour na constatuer par rapport ya requête ya Modeste Batulukwebo elongo na AFDCA. Changer chapitre tokene na santé sengeli boyebake ancien ministre ya santé Etienne Longondo oyo bakangaki ye mikolo eleki autaki kozwa liberté provisoire na ye le 14 septembre ba détail bolanda. Ancien ministre ya santé Etienne Longondo oyo akangamaki mikolo eleki pona détournement ya misolo depuis le 20 août kasi mardi 14 septembre nde autaki kozwa liberté provisoire na information oyo ezalaki confirmé na rédaction ya 7sur7.cd epai ya baproche na ye cadre oyo ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Mukuse a retrouvé lisusu liberté na ye. Surtout na sima ya mwa problème ya santé ekomelaki ye bo simba ke docteur Etienne Longondo azwamaki bongo na mandat d'arrêt provisoire na cour de cassation pe atindamaki na prison ya Makala depuis le 20 août eleki. Justice congolaise aza kolandela ancien ministre ya santé na gouvernement ya Ilunkamba pona détournement ya misolo ya riposte contre pandémie ya COVID-19. Donc poursuivre basango na biso pour nous savoir que marche ya plateforme la Muka ya mercredi 15 septembre ezalaki bongo empêché na ba élément ya la police nationale Fayulu ye moko ba memaki directement na ndaku na ye bozo ba détail na héritier mapindemi Karine Bembebinda. Nasima kozanga koyokana tope ko trouver compromis entre plateforme Lamuka et longona autorité urbaine Jean-Tini Ngobilambaka boye plateforme Lamuka ba maintenant qui marche na bango ndenge kaka ba sepelaki le 15 septembre 2021 bosimba ke gouverneur ya ville ya Kinshasa a suggéré ki bango ba sala marche le 17 septembre soki ekozala malamu pona ko éviter ba sala mobulu par rapport ya journée ya rentrée parlementaire ndenge ezali na Assemblée nationale pe na Sénat kasi ba militant ya Lamuka ba boyaki yango pe le 15 septembre 2021 ba se retrouvaki esika esengelaki ba sala marche na bango c'est-à-dire na Massi na quartier 3 boye quelques militants ya plateforme Lamuka ba se retrouvaki kuna na mbala moko bazalaki dispersé et pa ya ba élément ya la police oyo bazalaki déployer na ndenge ya kosakana te pona ko empêcher marche oyo ezalaki autorisé te et pa ya autorité urbaine. Selon l'information Martin Fayulu Madidi oyo azali bongo président ya ESID pe moko ya ba leader ya plateforme Lamuka azalaki directement escorté kolongwa na commune ya Masina kino na ndako na ye. Marche oyo ezalaki vraiment dispersé ba gaz lacrymogène et betamaki boye baneko ya plateforme Lamuka ba réussir ko sala marche na bango ndenge ezalaki prévité bosimba ke ba kanaki ko sala marche oyo kolongwa na commune ya Masina kino na palais du peuple et pa wapi ba kanaki ko déposer mémo na bango pona ko telemela politisation ya seni kobo ya fraude électorale pe kobo ya glissement et salema na ba élection ya 2023 wana ezalaki maloba ya plateforme Lamuka par rapport ya marche oyo balingaki ko sala.
Fongola. Fongola kotaka bongo. Déverrouillez. Saute derrière. Qui va. Benani. Laissez-moi commander les choses. Oui. Ok. Je présente merci. L'éducation esengeli boyeba ke directeur général ya Institut supérieur de techniques appliquées Istana Mukuse Pierre Kasengedi a lancé message moko mardi 14 septembre et pas ya ba étudiant ya Ista par rapport ya situation politique. Héritier Mapindemi Aimé Kachimanga Stéphanas Kande. Laissez la politique aux politiciens. Politique et pas yaba politicien, ba étude et pas yaba étudiant. Wana ezalaki maloba ya professeur Pierre Kasengedi Mutumbe et pas yaba étudiant ya Institut supérieur de techniques appliquées Istana Mukuse. Pambate a telemelaki bango po na kotalisa bango ndenge nini esengeli ba se comporter par rapport à la situation politique ya mboka ndenge ezali kotambola. Na message oyo apesaki bango mokolo ya mardi 14 septembre atalisi ke ba institution ya enseignement supérieur et universitaire en général PISTA en particulier, professeur Dr Pierre Kasengedi Mutumbe, directeur général ya ISTA oyo azali ko diriger yango atalisi ke ba étude esengeli ezalana no préoccupation ya liboso et pas ya ba étudiant bazwa yango au sérieux. Pe le sous likambo etali COVID-19 pe ba programme ya rattrapage ya ba cours oyo ezali très réduit. A saluer tenu ya ba états généraux ya enseignement supérieur pe universitaire oyo euti ko se clôturer mardi na ville ya Lubumbashi. Pierre Kasengedi Mutumbe a lancé message moko vibrant et pas ya ba politicien pour na ko signifier bango ke institution oyo abengi ISTA ezali pépinière te et pas yoapi bango esengeli baya katango nyonso pona ko puiser ba manifestants à chaque fois bazali ko kana kosala ba mouvement na bango ya protestation alobi politique et pas ya ba politicien ba étude et pas ya ba étudiant ndenge a insistaki pona ba étudiant oyo nyonso bazana ba ambition politique lokola papa malamu ya libota DG ya ISTA Pierre Kasengedi Mutumbe a recommandé bango ke esengeli basala nanu makambo oyo bango bazali kosala basala ba étude na bango bazwa yango sérieux pe kende liboso boye esengeli te ba mikotisa na politique pe basangisa yango elongo na ba étude pamba te ba politicien oyo bazali ko bengaka bango bana na bango ebele bazali kotanga na mikili ya poto esengeli bosimba ke communication ya directeur général ya ISTA Pierre Kasengedi Mutumbe e yaki mingi na veille ya manifestation oyo ezalaki programmé pour le 15 septembre pe ba mouvement ebele ya ba parti politique. Na culture esengeli boyeba ke désordre ezaki makasi mardi 14 septembre liboso ya maison Schengen et pas wapi ba fanatique ya orchestre maison mère ba ki ko réclamer ba pesa ba visa Schengen na ba musicien na bango pour na concert oyo esengela ki ba beta héritier Mapindemi Igantingi. Et yindeki mabe ezalaki bongo mokolo ya mardi 14 septembre liboso ya maison Schengen boyeba fanatique ya orchestre Wenge Musique maison mère bayaki ebele liboso ya maison Schengen pona ko réclamer ndenge nini ba star na bango ya Wenge Musique maison mère bazali ko pesa bango visa ya Schengen te et pa wapi Werason le roi de la forêt esengelaki akende ko beta concert na Zénith kuna na Paris kasi basalaki ba démarche ya ndenge na ndenge bazali ko zwa kaka visa te na tina wana désordre ezalaki makasi liboso ya maison Schengen mokolo ya mardi 14 septembre ba gaz lacrymogène et betamaki ndenge kaka bino bozali komona ezalaki mwana na mwana bendana bafani ya maison mère bayaki ebele balobi esengeli kaka ba musicien na bango bayeba na kozwa visa pona kokende ko beta concert oyo na Zénith kuna na Paris kasi soki visa epesami te ekozala malamu te concert oyo ekoki kozala annulé yango etalisaki kanda na bango pe koya na bango liboso ya maison Schengen pona ko réclamer visa epesama epai ya ba star na bango enfin ke bakende na Paris pona concert oyo ya Zénith.
pays na biso fo bayeba bato ta ba minene fo bayeba ke moto akende korepresente mboka libanda il faut pays bakonzi basimplifie ka bakonzi bakoza kosimplifie te quelque part biso osali ba 10 ans yango tobeta su na poto te ya bamanke a gagné bato mo bakokanga bato en otage te soit disant po bango nde bazodirige monde ezalaka te biso awa towana contrat Zénith de Paris makambo nyonso bapapier makambo nyonso eza c'est bon tokotisi awa po bapesa bato bavisa donc tomona yango vraiment étrange epuis tomona yango trône epuis tomona yango bene justice ke bapimela vraiment orchestre monene lokola maison mère visa malgré bato ebele towana bamikanda nga na alia nakokendanga ta sikoyo bato mosusu mpe baza wana mpe wera ala mokanda bato ebele mpe bana mikanda mais ezosenga ke visa parce que tomema bacomédien tozomema bajournaliste tomema mpe bamisien mosusu ya orchestre na biso oyo baosala spectacle ya kitoko kaka na masolo etali culture esengeli boyeba ke touti kozwa information moko sikoyo ke concert oyo ya Weranson efali abeta le 17 septembre ekobetama lisusu le 17 ekobetama bongo le 25 septembre na Zénith ya Paris. Pona bana bino bazana ba santé ya kitoko potopoto eza se moko Protivap Stéphane Skande ba détail. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Énergie, vitamine, minéraux, protéines, ça n'a Diaming. Diaming et les mines à Congo, Diaming et les mines à Quater, Diaming et les mines à Bandundu, Diaming et les mines à Kansai, Katanga, Diaming et la Congo, c'est Diaming et mama. Nadia, Kobotele, na banga ninyo, Diaming ezali. On va changer bouillie. Pour changer té. Banana bisuna Diaming. Pas mesana. Diaming, lia otonda. Esika kozwa ba sapatu ya kitoko kwa mvie kutu poto teleka mbangu na 7e rue Lumete pa ya Papa Griffe héritier Mapindemi Iganting. baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue Limité epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko la musala maboko. Voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konza mboka ba mitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois ba petio na ba chinois ba kolatisa biso te soki ba bina karateka oui mais na ndenge pena ma forme population congolaise tanga zolata ba bora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te et ça la souci a trop imaginez bino moko taneti ba biloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ils ont sa population nyos tout. Donc on a signé na bakonza mboka président de la République premier ministre
ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomekana kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griff sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaque bien. Ezali boye bande konyonso bokende musika te pamba te basoulier to ba chaussure ya Papa Griff azali kosala e komi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo e kosepelisa bino e pa ya Papa Griff sa père d'état. Toza na communiqué ya Metelsat awa na mesa na biso bazali koloba pona bambula oyo ekobanda kala mingi te na ville province ya Kinshasa bolanda lecture na yango. Metelsat azali ko informer public que date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison de pluie na ville province ya Kinshasa ezali le 22 septembre 2021 na écart ya plus ou moins ya 13 jours. Et sengeli bosimba ke badate extrême ya mbula ya liboso ekoki ko se situer entre le 9 septembre na 5 octobre 2021. Wana ezalaki communiqué ya Metelsat par rapport ya ebandeli ya mbula ya liboso na ville province ya Kinshasa. Malembe tokomi kokoma na suka ya journal la biso bolanda lecture ya info ya ba journaux. Mbote na bino tofongoli info ya ba journaux na journal Le Vrai Modérateur tri-hebdomadaire chrétien ya information générale akomi boena inae marche ya Lamuka Fayulu a bravé Ngobila mokolo ya mardi 15 septembre. Bosimbake Oter a beti masolo ndenge ba tractation ezalaki entre gouverneur ya ville ya Kinshasa na bakambi ya plateforme Lamuka oyo ezali kokambama na mwana mboka Martin Fayulu Madidi elongo na Adolphe Muzitu. Boye Gentini Ngobila Mbaka a proposaki bango date ya le 17 septembre kasi bango baboyi batelemeli gouverneur ya ville ya Kinshasa balobi marche na bango esengeli ezala organisé kaka le 15 septembre ndenge bango babongisaki. La marche ya Lamuka le 15 septembre 2021 et koki kozala réussite topé et koki kozala échec. Nyonso wane komami na journal Explorateur Oter a beti masolo ya marche oyo Lamuka azali kokana kosala mokolo ya mercredi 15 septembre alobi et koki kozala échec topé et koki kozala réussite. Nangambo mususu amituni pona nini IDPS azali kosala meeting na ye sans problème kasi soki ekomi na ngambu ya Lamuka asepeli kosala marche ezalaka kaka problème. Boye en cas de casse topé ya ba blessé topé ya batu bakufi ekozala na mutu ya Félix Tshisekedi wana ezali mituna Oter amituni par rapport ya marche ya Lamuka ndenge batelemeli na autorité urbaine toke na ngambu ya journal Le Journal a beti masolo ya sport akomi 20 clubs à perdre au total 24 joueurs. Et singélité ba supporters na ye bazala trop exigeant wana ezalaki maloba ya entraîneur Raoul Shungu oyo azali numéro 2 na staff technique ya avec club na interview moko asalaki na Top Congo pona kotalisa état de santé ya équipe na ye avec club oyo bazwi ba joueur ebele ya sika bazali kobongisa équipe ya sika et kosenga mwa patience na ngambo ya ba supporters pona komona résultat botika la malamu. Merci Nabino Nyonso bozaki branché pour nos kolanda journal ya peuple pour na peuple info linga mukola lelo na sima ya caméra Domi Bendelo Ngwanza na montage Emeka Chimanga Fabrice Londombi pe Christian Kiange Beni édition kuma makina Karine Mbembe bin na supervision kuma makaipa yeme chaque jour na ipsa kabino kaka que aza les cerveaux monteurs aza ko kumba biso kino suka to kendeli kolo héritier mapindembi ngana bino to kutami ko ezali ko ya avec le même plaisir.